Suivez, nous vous remercions, nous vous disons une très bonne condition de connexion. Anto Sango nous assure la prise de vie et quant à moi, Tchekele Pété, je vous dis un grand bonjour. Vous êtes connecté sur www.congoyasika.net, une fois de plus fidèle internaute. Un grand bonjour. Nous sommes rendus quelque part dans la ville province de Kinshasa et précisément nous sommes à l'hôpital général de référence de Kinkole. Nous sommes venus accompagner la fondation Thérèse Lisungi. Bandeko nanga, ya lelo, vraiment touché bino. Toyaki toyeba, bandeko, o baza hospitalisé, surtout na maternité, le lenge nini baza ko vivre, ba difficulté nini ba ko kutana, bino mo boyeba kam mususu. Oboti me, mbongo ko bimeza te. Oboti me senga ki makila, bazwa ki makila, mais mbongo ko bimeza te. Vraiment na ebite so ito sa ni na bakao to kute na ona ndenge toyoki na onte to bande inspection kasi to bande inspection na biso bande konanga to na kati ya Kinkole ne na efsaka bino so ibondimela ngai te seke bango pe bondimela bango te mais tant que le Diego Kao bondima kaka po to si to faire découvrir bango monde ngo net ndenge ezalaka bande konanga to landa bongo to yeba nini fondation Thérèse Lisungi et au sala na kati ya hôpital général de référence de Kinkole. Compte. Compte prévu la compte. Un motif. Hollandais, hein? Ah, tous hollandais. Kaminga 65 000, Ayab 75 000. Ndenge munganga alobi directeur auti ko yebisa yo ke ozobima lelo te fondation Lisungi efuti mbongo pona yo yango wana ba mama ba ye ndenge médecin directeur auti ko yebisa yo po ba rassurer yo ke ozobima lelo Mama ovandi na vandi na Masi na Masina na quartier na fana na Masi siko to fana na plateau na Masi Masi Manimba na Bandundu donc outi na Bandundu to fana na plateau yebisa biso mama kama muke nini memaki o se retrouver na kati to uta ki plateau poto kete ka makala siko passe zwingai to komi na hôpital ya nino ya Minkao to kochi wana bakotinga ko leza ko fongama siko mwana mati bolikolo yango bayaki ko memanga koto basalinga césarienne mwana morne azali ndeko na biso mama na biso ya fondation Lisungi bayaki na ba papa na compte ya fondation Lisungi pona ko sunga bino bandeko nyonso bozali ya kobela bao bazali na kokoso pona kofuta mbongo mama afuti pona itangila soki obimi je pense que eza na problème te mama ko pesa yo resi ozana liloba ko esa mama te na papa olobi merci lokalo bezate non biso tenga toyeba kaka mama obeli nini oyo se retrouver na kati ya hôpital nazoyende se retrouver na kati hôpital boti mwasi to mobali opesi ye kombo nini kombo na kombo ebosani ngai kombo winner ba difficulté nyonso ya pasi na moni vandi na commune na vandi na Bibwa. Et Anto Sango nous assure la prise de vie de ces reportages et quant à moi, Tchekele Pété, je vous dis un grand merci et grand bonjour partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous sommes descendus à l'hôpital général de référence de Kinkole. Tu es au Nini, tu es au Lolenge Nini,
ba malade baza ko vivre ba difficulté nini ba malade baza ko kuta nango et toza biso moko te tozali accompagner na Fondation Thérèse Lisungi lelo Fondation Thérèse Lisungi lobaki ya kotala ba malade o bazali awa na ex CNPP o to bengi lelo hôpital général de référence de Kinkole minga kolobeza te a no comment total ndenge makambo geleka. Attendez, je vais te récupérer. Voilà, fidèle internaute, vous venez là de suivre comment est-ce que ça s'est passé. Et j'ai CG secrétaire ya non ayebi sabiso kama muke sec bosali sous le lot déplacement bokiti na kati ya hôpital général de référence ya Kinkole bonani bon pour Nabiso choix Nabiso zalaki hôpital de référence ya Kinkole. Pourquoi? D'abord les deux extrémités hôpital pédiatrique ya Kalembelembe et zalaki en plein centre-ville. Fallait peut-être extrêmement boyer pour tout mais ça l'équilibre boyer. C'est sur ce base de ces choix là qui marche n'a bien réussi ou comment? Bon, c'est à vous de juger, mais nous du moins c'est que nous savons le cursus normal que nous avons fait, nous avons respecté notre programme et notre vision que nous avons pour cette action. Merci beaucoup. Un mot à ajouter par rapport? Bon, je tiens seulement à encourager tout d'abord Madame Thérèse, puisque c'est un apostolat d'abord, c'est une vision, c'est une mission. Si chacun, par cet acte, peut s'imprégner, peut aussi nous éduquer et nous fortifier. Avec rien du tout, on peut aussi aider. On n'aide pas seulement avec le fond, mais on aide avec le cœur. Si le cœur de chaque Congolais peut se disposer aujourd'hui, à commencer à aider son prochain, je crois que le Congo aujourd'hui atteindra un stade de développement aussi. Dans ce sens-là que je peux parler. Merci. Les docteurs, les médecins directeurs, on va en savoir. Tout le monde a lati teni baminganga balataki to ebite to banano papa azo sala nini awa et puis geste oyo Fondation Thérèse Lisungi uti ko sala papa est-ce que asepeli nango te soki asepeli nango ayebisa biso pourquoi pe asepeli nango. Papa, bonjour Mbote. Ah, bonjour Mbote. Papa, tu n'es pas quand même tout le monde là tu t'es ba minganga balata tu n'es pas ozana ni nakati hôpital général de référence ya Kinkole. Bon, Nazali médecin chef de staff il y a hôpital général de référence de Kinkole. Papa, tout le monde Fondation Thérèse Lisungi yé tout le monde batu babimi na hôpital tout ça comprendre te lien ni neza entre hôpital na Fondation Thérèse Sabato au bazalaki hospitalisé. Bon, ya liboso naza kopesa merci mingi matondo mingi na Fondation Thérèse Lisungi parce que sans vous mentir ezali mbala liboso parce que toujours kozwa quand même partenariat mais souvent baza ba étranger pendant hôpital na biso ezali première fois tout le monde que ba partenaire bazali vraiment bana ya Congo. Alors relation na biso na bango ezali boye baiko contacter biso pona komona soki bakoki kosalisa ba groupe vulnérable. Alors yango wana na cadre wana nde baye mpona kosalisa bato surtout basi na bana oyo bakangamaki na hôpital mpona bozangi ya moyen ya kufuta. Alors tout le monde peut te éviter tout le monde qui bakisi moko awa est-ce que basali susu ni na part il va remettre ici. Est-ce que bon, oui, on a ezali que
Nous avons encouragé d'abord la Fondation Lisungi, Thérèse Lisungi, pardon. Et puis, nous avons souhaité que va continuer à salisa biso. Et puis, ce qui m'a coqué, ezali, va salisa pe ba hôpitaux dans la République démocratique du Congo, parce que vraiment, sans vous mentir, bah peuple bazeli ko prendre en charge soins médicaux. Alors ceux qui continuent d'abord nabiso, ceux qui moi ils ont permettre la bango ko sala na ba formation médicale mususu. Merci beaucoup. Oh, c'est moi à moi de vous remercier. Merci papa, tout le monde yo pembeli na biso tozalaki na yo na kalembelembe lelo na Kinkole. Pour nini Kinkole? Une chance pour moi, un plaisir aussi d'accompagner Bango. Je sais que ça Bango qu'on peut des médicaments, des produits alimentaires aux plus démunis du pays dans les hôpitaux. Alors, je crois que pour moi personnellement, je crois pouvoir traduire le sentiment de la population ville province de Kinshasa. De tels gestes, le docteur vient de le dire, c'est rare. C'est un grand soulagement pour la population. Un grand soulagement pour la population qui souffre, qui n'a pas le moyen même de payer une fiche de consultation. Oui, on a fait sortir des malades, ils ont payé beaucoup, 3, 4, 5 malades, je ne sais pas. On a payé des factures d'hospitalisation. On a donné des médicaments à cet hôpital, comme l'autre fois c'était à Kalembelembe. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas content? Il faut féliciter le geste, il faut féliciter la fondation, il faut seulement souhaiter que ça continue. Et que ceux qui soutiennent cette fondation ne se découragent pas. Qu'ils sachent que le peuple congolais est content de ce genre d'action humanitaire, sociale et sur le plan spirituel, c'est conformément à la Bible. Voilà tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce qui a été l'objet de la descente de la fondation Thérèse Lisungi à l'hôpital général de référence de Kinkole. Bandeko Bomoni. Minga rolobeza te to remercier ka bato ba osala fondation Thérèse Lisungi zala. To moni mena couple joli Samba et papa Léon Okito. Vraiment batande ngwana tan baza ko sunga. Pourquoi pas peto lo bakeno? Coup de chapeau na bango. Merci ya mingi pena na Cap Odon Simba mon ami qui ya kala. On est tout bato ba kosala ke non fondation Thérèse Lisungi zwaka moi kisi ba ko kotike la bande ko ba malade kamo hôpital mundeko akangami ba ya ta akobimisa ndeko. Ba on est en photo pesa ba ba remerciement trop ba papi Kamani. Nena ba monsieur le propre tellement ya zaka très propre. Donc un vrai mécanisme na kati ba vrai bazoko sunga fondation Thérèse Lisungi qui est de liboso na ba geste nyonso to bouti komona bandeko nanga bondimela nga loka bondimela ka bango naza ko insister parce que soki degoka o bondimeli était bondimeli merci te bondimela susu banani to remercier trop Serge Kalimat. Pour Serge Kalimat, donc soutien logistique, nous avons un ordinateur pour le fonctionnement. Il y a ONG Fondation Lisungi, il y a Maman Thérèse Lisungi, Fondation Thérèse Lisungi pour vraiment vendre. Donc papi, ils ont Serge Kalimat, donc vraiment minga olobezate, pour continuer toujours à soutenir l'évangéliste José Mayuku, vraiment. Motola nzambe lilobande tellement buka kama bolongo na pour que non fondation Thérèse Lisungi kende liboso et kenda toujours liboso na bosa na te ya Sabina Lukuna moi c'est à Pembe encadrement toujours moi c'est à Pembe na bandeli sous encadrement toujours pour sans yo to éviter ce to kolobani biso to zaïga na esengo ya komona d'abord hôpital général de référence de Kinkole to ba service ni ne sala kawa na lobi merci à trop et que comme presque na suka vraiment ya masolo na biso na bino bo monio il fallait ki bo mona non comme je dis un grand merci na Anto Sangwa yem tasimba ki prise de vie oyo grâce à sa dextérité technique et à complicité avec notre monteur le monteur de Saint-Esprit c'est lui qui nous donne l'onction
Vraiment, je pense à lui. Toutefois, les messieurs de la presse congolaise, de Diego Cao, de la presse en ligne, je vous dis un grand merci et on se retrouve. Bye bye. À la prochaine.